Oui, bandeko balandia to komo pindenge to mesana kokuta na biso na bino. To lakisa ba information mboka au Congo. Place to zali awa, to kitaki awa, to yaki awa mikolo mileki. To zongi lisusu awa. Na lingi bola na bokebi nyonso. Nini oyo magazi to komo wapi to kendeki to zongi. Nini oyo to zongi koloba awa. Ba mama wana nde ba bengisi biso lisusu ba kole ekole wana to bato mosusu. Bola na bokebi nyonso nini to yokosala awa. Mbote papa. Mbote. Boni santé. Exactement bien. Mbote ndeko. Mbote mingi. Boni. Kimi zali. Mbote ndeko nanga. Mbote ndeko. Boni. Santé za malamu. Weke ndeko to ye awa. To sala ki émission moko. Il est kaki awa. Ba mama ba déplora ki lupango na bango. Ba zongo bana 1994. Lupango ikei ba bote bango lupango. To zongi awa to yeba. Yepo oza bandeko na bango. To zanani to kiti susu awa mekana ko éclaircir population ko na biso sikoyo na bokebi nyeso. Oh, merci mingi na ndenge opesi ngali loba. Nga komona ngai kipindula Asani mwami. Do na yebani na mbudi uta 91. Ngai nde nazalaki kokengela concession oyo nyonso ya papa General Boteti. Nazalaki na mikanda na nyonso. Sima ya bokwe ya régime ya Mobutu bakutimie namoni à ma grande surprise nazana mikanda ya mokolo lupango na maboko namoni ba chef coutumier baye soit disant ba chef coutumier awa ya concession ya mbudi baye batekeli mutu moko awa na coin azalaki mutu ba kusala na premier régime ya Kabila comme na RVA azalaki le directeur financier sima ya kutekela ye namoni lupango nyonso basili kuteka yango tango babandi kuteka na ke kubenga ndikunanga oyo ho apesa kanga mikanda kuta na maboko ya general ponga na kengela ka lupango oyo eya na butu ya na moi na kebisa batoke lupango ezali ya General Boteti lupango oyo nyonso ezalaki déjà encerclé na mwelon les 6 parcelles ici fondation ya mwelon ezalaki wana bato nyonso batongi mire batongi likolo ya mwelon ya General Boteti bakutaki mwelon bana nyonso ya mbudi oyo bakoli awa bazalaki kobeta nde bale awa OK pona kubuya matiti OK lupango nyonso ezalaki na mwelon ya General Boteti boni bino bokutika ndeko atongi abai na fondation premier niveau deuxième niveau école ekena sango bino bofandika lebo bima comme batake boyoki batangi bino na télévision bobima ke lupango ya bino e bandaki ndenge nini bandeka banda lupango abandi bana fondation bandako boza bandako étage e matiti likolo bino bofo fanda boko zila kaka nde boyo kubuka to ndenge nini to vanda kite potango babandi ngai moko na kei na bengi ndeko sima kubenga ndeko na keti na gombe et puis General Boteti na bisi yeke lupango ekei puisque bakutimie bakoti na kati ya lupango nayo ya lubino l'état azali tokolanda na biso na bango. OK donc vous avez la preuve que banda 1991 General Boteti na azana na place déjà banda kala. Banda kala na yebisu yoki banda 91 na ye ngai na ye kuzwa mikanda na ye na vandi awa na bandi kulandela lupango oyo matiti eboti na kati ti sima nango nde to sengi yeno bana babeta kabale lokolo tongina note bana babeta kabale po matiti ezika. Mais tango kaka régime ya Mobutu ekwei ba chef coutumier bakoti. OK na ko ba yoza parler ba natif ya quartier. Naza mutu ya kala nanga na leki wa vandi awa. OK merci bandeko balandi boko mona bon climat oyoki ndenge to donc to yaki awa OK zaki bandeko eza comme toi des réponses bandeko ba koloba par rapport makambo ba maman balobaki bandeko habité ba maman na bandeko wana bakosaki mais biso na la kebile na émission que biso to liaka mutu ya ngulu ito imoko te deuxième émission de cloche yango yo émission za rande boyi botika ka kobenga battu na ba téléphone o mukwate o mukamate soki oza na raison na yo yaka deuxième émission de cloche yango to boya ka kobenga battu ko kende ko za baso de cloche ba bureau battu parce que même parti c'est les na boloko et comme akena zolu ka mbongo et comme acharnement contre ngai ko sala élément copie na battu batenga comme na ba ko sa misolo mais ndenge bande ko basali isala marande bolanda nini to ko sala ah mbote ndeko na ngai mbote na moyi ndeko kuna lobiki na bino bozali ba natif ya quartier nani asoki pa place au liboso place on tasoki pa ngo General Boteti nambula boni General Boteti place oyo biso toza to boîte mabanga na place na 1982 entre 82 83 84 toza na mutuka to ba mabanga e wana kama mutuka te azuzo mutuka baninga na ye apesa to ko boîte mabanga to boîte mabanga nyonso to tongi nyonso olandi batongi moelo tuklu nini to vani mukomi susu papa zo ben yaka des lupango baza koteka na uti mbangu na yawo nakutana mwana mobali ya coutumier
comme nani gérer entre inga na bilo pango na zoteka za ya batu balonga kuna na to kangisa obo bango basi pouvoir na bango esili olandi babandi koteka lupango tamba no to lupango to ke na ke kuna na kwepsa mon général ya tinda kende yipsa mon général makamba lupango zonginda papo na ke na kwepsa mon général mon major azumi kanda ba certificat makamno sa pesingai yaka nango kende nango kuna so mutazo takebino bolakisa na ina longo na pesi yanga musu na kena ngona ndako na tamba la salle de logement ko kena zo kende ba dolobite okanga ayo sa réclamation lupango nani muyibi bakayi bakotinga la police awo bakayi bakotinga la police aba nakanga mikuna na vandi al basala intervention mon major ayo kolanda ngati awo abimisi ngai donc lupango ezali ya Jean Botetan ngindi oyo azalaki oyo bakanga azalaki a lieutenant atela moto mamo lieutenant tanga moni ngindi ateki lupango pa mamo lani comme na lobi de mama donc lieutenant amonaki déjà que dossier oyo na kokende eza koyinda ngai na komi na suka tika na teka ateki lupango te ateki nde problème pas mutu mususu asombi jeep na makila ya mutu mbote ndeko mbote mingi papa so yebo za pa notable ya quartier bon pona ngai na kanisa ko eskize ngai opesanga mo atamuke pona limbola nazali biso tokotaka na mbudi ya na 74 donc toza badwa eto yaki na mbudi ya watukutaki ezaki zamba ezaki bilanga basoda basoda ndi muto bando sa bilanga papa général aye kuzwa lopango na 76 awezaki terre noire moko ya mwindu baoya kuzwa kolona ba fleur na ville alors biso tuzobeta bale awo batondolo bambuma ya nini ya manga sende wana ezobukama banzete yango kutu nazaki nango exemple mususu nayaki nango na laksa alors papa général ndenge aza mutuka oyo ebwaka mabanga na lupango eza berli chauffeur wana ti lelo aza na vie pour choda bwakaki mabanga tout en tout biso tobuka mabanga tozobuka mabanga tout en tout tikuna lupango mobimba zelo ezalaki alors bandeko bengana biso kutu so bite tika tobeta bale pona matini moketa zo bengana biso papa ye moko général bino tika bango babeta po eza malamu pona matiti wana chef coutumier chef ya bureau ya quartier pauvre mayanganga asombi lupango wana pauvre mayanganga aza en vie pauvre mayanganga eko kufa baye ko remplacer papa Mayamba akomi chef de bureau ya quartier papa Mayamba alongwe baye kotia mama Jackie alongwe nde baye kotia sikoyo mama José oyo alors omoni bozolo baketoza na état de droit jamais na ye ko senga papa Butete apesa ngambongo te mais lupango eza yayi mama wana papa Butete asomi na 76 mama wana sombi na 94 so 97 ninga zoloba afidèle ye na 97 bon kaka mikolo na bango surtout na papa ngale balandani toyebi vi na batu ndenge papa ngale asufri awa toyebi azaki na lupango te lupango ya mutu eza droit ya mutu papa ngale wa koloba kino o lupango na ngana sana mikanda tuyonde papa oya bane ko kengela zana papa o azolo banazana o azolo aksa mikanda ke o lupango na ngayo ne papa ngale wana mikanda wana ya yite wana za mafia lokuta alors siko tango afidèle akoti la réalité batu bateki lupango ya papa Butete ezali bakutimi ok message ni fort aux gens qui pesa ba congolais tout ba kolanda biso siko oyo pa misu ba ko kosa ba kama ekene rebelle ba koza na relever personne ba teka e place yo ndenge bi lupango oyo pesa message bande ko tout ya Congo ba kolanda biso na kishepi libanda mboka lupango oyo ezali ya nani yo zala ab depuis 1974 lupango oyo ndenge na lobiki biso tokolela depuis 1974 na basango lupango eza papa Butete ya papa Butete eza ya mutu mususu te ezala bo basombi bayebi biso za bana mbudo to beti bal po mbudo mboko tambula to sana terete Teresa ça va ba mama wana ba papa wana nani oyo yebi ka somba lupango a bonne forme liboso na bino te batu nyonso ba telemi liboso ya bilili na bino liboso na biso batu wana mutu moko te asombi lupango na leta asombi lupango na chef coutumier ba chef coutumier 3 personnes ezali Yinga Jerry na Riki nande kuna bango ya mwasi mama Ngunga mwasi ya Jango bango nde bateki mabili ya papa Butete na kati ya concession na ye asi ya clôturer bato mine wana Inga Jerry na Riki
nande kuna bango ya mwasi ngunga bango ndi bateki mabele ya papa Buteti ngai naza kubunda na ba botika mabele batu ya papa Buteti ngade nde mukengeli ya lupango oyo mbudi mubimba bayebi ngai ngale azali kuvanda mama na azali kukengela lupango ya Messi Ali kuna na se na terre lelo bakulu beka terre chez le conseiller mutu asombi wana tango ngale azwi mbongo ya commission mwasi na ya kuteka pondu na ndikuna ya mwasi baza bakimbangiste c'est vrai mais azali ko souffrir tango bate azwi commission ya kuteka lupango bango bavandaki ya Messi Ali na sekuna nde azwi mwa commission mwa pourcentage na ye abandi kosomba mabele oyoki puisque atekaki concession ya munene chez le conseiller nyonso yende commissionnaire. OK, mais ezaki mo intervient muke ya précision bande ko baye ba lupango o ezaki ya nani concession Buteti nana sombaka liboso awo. C'est ça message ni asuko ko pesa bande ko tout mo bande ko basaki émission o wala baki awo eza bango to saki émission awo. Message ni asuko zina ko pesa bande ko tout ba ko landa biso awa o bakanisa ke général Buteti ayibi général Buteti aboto le loka bato. Ese mutango Général bamona te général ngo akimata ningana kate po atiko zo pomona mutu tatiko zo pe lupango ya mutu mukolo moko te ngale to yebie nazoke na mutu wakozo mabele kuna terre noire ngale wana tina wo bazubisa ngala zo lupango wana kuma ya général Buteti kuma ya ngale nazoka mwana ayi bo la tsanda kumsuna mabele ba donga te ba lupango général ya ngona ko sumba ndakwana babite yeba tekela kene bakutimi mengana yaki na bisibendo bakutimi bo itelo pango wana za bato général yebi ngale wana ndingi ngale yebi ndingi ngana yebe kuna na balete na yebe kuna na zama ngana bingale na 1990 na 90 tant mutu wana nazo soma terno ata mutu wana ngezalaki nazo surando nazo soma mabele kuna na pango na ye nazo lona boba nazo okengela nazo te ba sani ba pondu kuna ba nini landi ya mundele ali azam. OK, yo pusla bo yo ba ngale ndingi ni ngalinga na yebie ngali atozaki ne na mbudi ya boya zaki kokata ba matiti na lupango ile jardinier mwasi ne azoteka ba pondu na nyore ete mena zotala selo via mutu ndenge bandaki mais azalaki na lupango te bon mama o alobaki ono yebi mama na bon natikalaki komona mama na ete mama o alobaki na émission mama o alobaki na émission mwasi na mama musala na émission mama nani mama Mwilo mama Mwilo aza mwasi na ye yende mutu abandaki koteka ba pondu epoki bazaki na sekuna kote ya conseiller donc o biso to yebelaki kaka mwasi oteka pondu. OK, merci bande ko balandezaki botala ba fondation eza libanda boko filmer yango ti na sekuna sika lupango suki bomona oyo ezalaka clôture te ba eko bakisande briki na fondation ya papa Buteti ya lupango ya papa biso toza to bato mingi na mbudi bavanda to melami to bayebi nazo banga te nazo ba c'est clair devant Dieu po eloko mutu ko laisse moi kanyaka te ko beta lisolo awa nazaki ko leka passage na ende ko la po salinga passe mama wana zoloba donc école ba otangisa bana ofele ya nini école nini oyo awa na mbudi école ezate c'est époque na biso bando tanga na Kimbangiste c'est Tarsisi mafuta côté ya Kamunganga awa bo école ezalaki te école elobi pas même ata 3 ata 4. OK, ndeko yeba pesi moi misolo te pe ko loba comme o loba malamu ya général Buteti ke lupango za bato balesio moi supandakala te alisi nga supandakala te pesi nga pa musolo te makambo ko lobi zukuta na motema na motema na ngezali kambaso na zolo lupango za général Buteti so Buteti to komona na ba fondation. OK, mbote papa mbote na yeba boye lupango ko loba makambo ko lobi za solo olemo supandakala te lupango za Buteti général to ya ba mama o ba ko loba rekema lupango ya bango te likambo iluba makana soni te pe na sincère na motema na moyibi te likambo oyo nga na zongeli koloba lupango oyo po nga na yebaki Buteti mokolo lupango oyo na moninga tango na yebisi ayebisi omoni lupango fana kawana eza lupango ya nièce nanga mais oyo en face eza ka général Buteti ngobi me bato baza ko menacer yende kwa yelinga mikanda sima kuyela nga mikanda ba pesinga adresse ya général Buteti tango bato babandi bamoni kaka régime ya Mobutu j'insiste sur ça tango kaka régime ya Mobutu ekoi na 97 directement ba chef coutumier ba teki d'abord mapango nyonso ya benye Rwanda après ba koti na mapango ya ba généraux donc ba koti général Soumaïla na lupango wote général Soumaïla na lupango ezaki général Mboza mabe pas lupango Mboza mabe donc ezalaki zamba ya Provmil produit vivrier militaire oyoki Provmil ezalaki bilanga ya basoda Mboza mabe pas na ciment azala kaka Mboza mabe wona donc ezalaki ba généraux na ba colonel nde bazalaki puisque ezalaki bilanga na bango tango ekomika no bilanga ekufi basomba bango babandi ko somba mabele mais coutumier a profité kaka le kula Mobutu akimi veut dire batu nyonso basali na yeba bakimi nde babandi koteka omoni occasion kaka de ça no lisu kula lisu oyo za
magazine ya vérité to kundolaka solo to yawa to liaka pe motu angula lito imoko te to ami bandeko to tuni bango ase bole supandaka la te bale makambo to koloba e uti na mitema na biso lopango eza général Boteti. Merci mingi na bandeko. Général Boteti azali papa ya Boteti akufa po na mboka oyo omoni vilo poza la boy izina jeune moko ya 28 akufaka makle sopanaka na butu moko boy dikola mboka oyo yende papa azabi papa ba mérita mingi yo balobaka ke mubutu alinga tsabo ayisite mais respect excellence boyo ko kende to kenda libulu oyo eza population na yo na ba général Boteti général ingile atanga ba kombo na bango awa tikete kimi ya nzambe za na maboti na bino ezaki mo extrême muke to zongi kuna Amos Lubaki position za lindenge nini to kende kuna na mbudi ko sala émission epai wapi bandeko parquet général tribunal na bandeko afanye musu batanga maki na conflit ya général Boteti mais bandeko comme biso to lera mutu ya ngula lito imoko te na kati émission wana bato musu ba ozo biso na nzenga mabe musu ba ozo biso na nzenga malamu mais na lobaka boye to zwaka des sons de cloche ezalaka mokonzi aleka mutu ya ngula lito imoko te nyeso mi bale boyoki makamlo mo na kati émission bolandaki batanga ko bato nani abuki école babuki école pour la nini bandeko balobaki mais lelo na ye awa pour la droit de réponse bolanda na bokebi nyonso lopango eza kuna na mbuji eza ya nani bakolo nango eza oyo na yambaki na émission to bango te awa naza awa po bandeko ba mete ba éclaircir ngai na biso na bioto ye bakolanda nini ekoleka na lopango wana oyo eza na mbuji mbote bandeko mbote bonne santé kimi vous allez tu vas pas maître c'est posé là tu vas pas maître maître Serge Ntomboji oui ya baro ya Kinshasa Matete OK maître Katalai avocat baro OK bandeko talito banana na jeunesse moke ya likambo yango historique ya lopango to koloba eza na balabala nini adresse nini na commune pe nini bongo to kokende na mwa mituna mike to yeba nini ekoleka vraiment na lopango wana OK avant la pesa yo historique na lingina ça la mise au point mibali ya liboso o eza droit ya réponse eza consacré na mibeko na biso soki otangi kombo mutu il faut appeler sa réponse na ye ya mibale en professionnel à droit en principe na linga ki na kopesa droit awate parce que eza na ba instance yo biso tolobelaka eza awate mais na professionnel à droit lokola batangi kombo ya client na ngai batangi ye et puis ya yi ba injure et na ye ko bakisa parce que jugement tozo lobawa et comment revêtir l'autorité à chose jugée n'est au moni avocat to ye côté le autrement to côté le matin parce que on est des professionnels maintenant genèse parce que confrère nanga ko peso ni kanda nyoso tozana 1983 général Boteti a sombi mabele wana na 83 tango wana cadastre bazolo balelo division cadastre ezaki na Moamba. Il achète en 83 abundani asalisi clôture fondation soko kele loko mona mwelo ya minene sala fondation aye kozwa na 1997 certificat d'enregistrement na kati ya lupango wana certificat d'apothéose avant de kimia bango bazeli entré en nouveau régime ya politique ya AFDEL tango ekoti on apprend ayoki na kati ya parcelle na yo na batu bavandi bon en légaliste akomeli conservateur ya Moam pona koyebisa yeke na ndaku na ngai na lupango na ngai batu bakoti conservateur akiti sur place ya Moamba asali investigation na ya trouvé oui c'est vrai eza na batu moko bakoti wana bazui ba bo ya loyer na kati ya ba concession ba morceler concession ya Boteti conservateur annulé babo wana c'est-à-dire ba contrat de location au batouana bazwaki ya morcellement annulé yango azongi seloko moko ya Boteti
wana malgré annulation va continuer à occuper place à beauté. Et du coup, profitant que ok, afdel batunyo subazaki na soda kalabakimi toeko bénéficier na ndako babandi kotonga. Général à saisir conservateur. Alors oui, batuana ba kotonga isu na place nanga. Mais yo aussi anilaki. Na kena justice. Papa, on est aux alentours, il y a l'année 2000. Que procédure judiciaire et bandit. Depuis l'année 2000. Alors, l'erreur c'est quoi? L'erreur c'est, tango bazo brandi certificat enregistrement, ezali, tango basende division ya Moamba, etikali bafungoli ya Monga Fula. Bake kosalisa bafo mikanda wana na o ya Monga Fula. C'est-à-dire bakimi kote oyo alors que banile l'état ngo eza moko. To kena justice. Batu amibeko batali ba mikanda ya batu nyonso. Batali ya général, batali ya bango babite bokosi. Eza ya binote. Na mikando elakisi lupango eza ya général. Bakati babimisi jugement balobi déguerpissement ya batu nyonso na kati ya lupango wana na destruction ya biloko nyonso bakobatie na kati. On a dit nuance, hein? Déguerpisser et détruire. Bayoki boé, baken appel. Normal, c'est tout à fait normal. Donc comme il appelle, appel rejeté. Balobi non, c'est le général qui a raison. Et c'est là où commence le dilatoire. Bao bazalaki kala. Balongwe na nzela babimisi ba copropriétaire. Bango baye procédure na procédure, tout ça pour empêcher exécution na destruction. Finalement mukolo baloba ki bon, batia opposition nyo se silito kende siko ko détruire. Tout surtout ka dossier commis l'inspectorat justice. Ah. Na droit na biso to yebi ke soki jugement bimi, eza isusu na inspection na carte de jugement, qu'est-ce qui se passe non? Pose la ke kuna biso to ko exécuter te tozela. Papa, 5 ans encore pour na cause la dossier long na inspectorat et zonga na greffe pour na exécution. Finalement, nzamba la katelo ko eza droit mutu. Parce que un de mes professeurs disait la loi est transcendantale et à l'occasion réhabilitatrice, c'est-à-dire et parcours kabikeke ba période na ba période mais na suka nango et réhabilitaka. C'est-à-dire, à ta vérité, au bon bien, on n'est ni kobima. Conséquence, inspection, zongisi, dossier, et l'obité, pour exécuter. Rien à faire. Donc, il y a un dossier pour exécuter. C'est-à-dire, greffe et exécution. D'une manière amiable, pour notifier bango jugement. Ba commis sur place, bango nyos, va se mobiliser, ba landi, ba greffier na mabanga. Loué lobi na moment wana tango boke na pété et ça limité il faut qu'on requérir force pour accompagner greffier mais esengili sous procédure mususu greffier divisionnaire à Komela parquet prêt TGI parquet TGI a étudié dossier mon asso qu'ils conforme atindango na bakonza la police. Bakonza la police, batanga ngo bamona soki eza conforme, bapesa ba policier. Policier ake ko assister greffier na exécution ya jugement. Et loko esalemaki. Finalement, ba quitter sur place, ba déguerpir. Et jugement on est comme abo. Déguerpissement, destruction na frais à bateau ba tongaki mabe na lupango général. C'est-à-dire ce sont eux qui devraient donner l'argent pour détruire. Devant pendant 1 ou 2 semaines. Ce n'est pas assez à zongi na lupango na ye. On a besoin de biloko bango batongi na quantité. Donc il faut détruire. Et ça, sur pied, sur base, il y a jugement. Oyo lelo, ba juriste nyoso bayebi, eza revêtu na autorité à chose jugée. Il n'y a aucun document. Maintenant, on est empêché, on est empêché les décisions. Et puis, tant que vous avez beaucoup et comment exécuter.
exécuté na TGI Gombe. Ce qui est ça qui est là ko batama. Ba ko ma exécuté ba tie numéro ya RH. Ba ko matin. Et ko salema na ndenge l'équité parce que ko koma na bakonzi. Mais finalement parce que ça yango wana exécuté par bango, tout ce que beaucoup qui koloba autour na oyo balobaki, c'est juste pour nous de l'imputation dommageable, injure, oyo, donc on saisir l'autorité compétente, on a poursuivre mutunyoso oyo imputé na ba réseaux sociaux, biloko wana. Voilà bref, oyo lingaki koloba historique ya lupango wana. Ok, maître Landé na bokebi mais moi mituna misato eza na kati ya makambo oyo lobi na bombi nani. Natika bino koloba nani parce que naza wana na bino. Tango yo koloba bongo yo tali teke école eza wana. Rentrée scolaire salamaki. École eza wana. Et puis le pango na bino eza na lutende de boneza mbudi. Tokozonga na aussi mazana no calme. Mette mbote mette. Na yesu pe pa na mette. Mais quand on a biso moi quelques documents oyo kolakisa ke le pango wana eza ya bino. Ban document oyo kolakisa ke nozo prouver le pango wana réellement eza ya bino. Bongo na kozonga pe. Naza moi mituna mi balé mi sato to ke moi lo mbango te zo zalingonga. Bongo te bane to kozonga. D'abord il y a liboso lokola ndeko auto le bawa. En 2005 général a saisi le tribunal à grande instance à Kinshasa. Tribunal est jugement yango so autant la jugement là dispositif. Jugement est condamné Batouan et reconnaître le général comme l'unique et le seul propriétaire il y a concession. Et le jugement est ordonné destruction d'un déguerpissement il y a Batouan. Quelques temps après, en 2015, M. Ngangula, na ONG wana, basali appel. Arrêt yango. Arrêt est rejeté. Appel là-bas. Donc dans la logique, on doit exécuter. Bango quelques temps après, basali dossier, dossier en communication d'inspectorat général. Inspectorat général, ceux qui basent le dossier, on étudie le dossier pour voir si réellement le dossier on n'a pas exécuté. Inspectorat étudie le dossier et ils ont ici le dossier dans la grève d'exécution pour l'exécuter. Quelques temps après, les sous, M. Tilimbi, M. Bikoko, Nangamboula, basali tierce opposition. Jugement a rejeté, le tribunal à grande instance à Gombe a rejeté tierce opposition. C'est-à-dire, on doit toujours exécuter le premier jugement. Quelques temps après encore, Madame Louvoulouz, Name Sengamboula, basé sur tierce opposition. La tierce opposition, on reconnaît toujours le général comme le seul et l'unique propriétaire de la concession. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit exécuter. Va greffer, va quitter le terrain, va constater qu'il y a une résistance. Les greffiers divisionnaires a commis le procureur pour la réquisition de force. So, autant qu'il y a une réquisition de force, au monde il demande l'assistance de la force publique pour assister à huissier l'exécution. Et là, on dit déguerpissement et destruction. Procureur général, le procureur de la République a signé réquisition de force et on a ordonné la réquisition de force. Une semaine avant la rentrée scolaire, ou une semaine ou 2 semaines, on a exécuté. Donc le général n'est pas venu comme un bandit. Il y a la loi, il a respecté la loi, c'est depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, calculé, ça fait combien d'années? Et c'est les grèves d'exécution qui a exécuté conformément à la loi. Donc aujourd'hui, nous sommes surpris que Batouba les canaux de télévision pour dire que le général a porté la Batouba. Le général a Salah Raboy. Aujourd'hui, que le général à la retraite, pendant qu'il était encore, actif en fonction, il n'a jamais fait ça. À moins qu'il va me dire sur la preuve. Il n'a jamais fait ça. Et aujourd'hui, à la retraite, un monsieur, on peut dire crédible, calme, respectueux de la loi. Ouais, la procédure. À la procédure, nous avons sorti la soupe. Et aujourd'hui, on a exécuté. On vous dit tantôt, il y a une lettre, il y a conservateur qui dit que la parcelle générale les a lootés. Mais
n'a jamais lettre on. Donc aujourd'hui, moi je crois que c'est des bons droits que le général a récupéré sa parcelle. Donc il n'est pas venu comme un banque. Ok. Maître, nayoki yo ndengo lobby. Na lingi na yeba maître. Na ba dispositif. Yo sa juriste. Wana eza école bana matanga. Place bino au salle makambo wana. Oyo parquet ke ko bisa bilo ko petit bilo libana. Eza école bana matanga. Pona nini au sala ki yango na mon jeté. Oyo ko sala nga tango bana bazongi classe. Parce que il faut pour voir éducation à bana. To ndenge yo to ko sola nga na yo boyi. Yo za na bana ngapi na za na bana. To ko sala musala ko famille na biso beza na malamu. Bana ya bato ba ko tanga classe kuna. Tango bino boyaki ko sala exécution na bino. Pour ne vous rendre compte que à l'école les alliés tu peux se prendre à moitié tous les en vacances et goya tous les avant rentrée scolaire ça bon on a 4 pour l'année pas dans le jugement qui a ordonné les déguerpissements je voulais à un moment attendre là yo moi va dispositif pour comprendre d'abord dans le jugement on a les dispositifs dit ceci statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du demandeur Boteti, vit le code, il dit le ministère public entendu dans son avis verbal conformément à la loi, reçoit l'action du demandeur et la déclare fondée. En conséquence, dit que le demandeur est le seul propriétaire de la concession, numéro 10 88-1, ouverte par le certificat d'enregistrement volume AMA 29 folio du 2 avril 1997. Ordonne l'annulation des baux issus du morcellement de sa parcelle ayant donné lieu au numéro, il y a des numéros là-bas, ordonne le déguerpissement de tous les défendeurs et de tous ceux qui habitent le lieu de leur chef et la destruction de toutes les constructions érigées sur le lieu et c'est aux frais des assignés. Donc, on a reconnu la général comme le seul et unique propriétaire de la concession. Et le greffe d'exécution est venu, ce n'est pas le général qui a exécuté. D'abord, il faut dire ça pour comprendre que ce n'est pas le général qui a exécuté. C'est les greffes d'exécution qui a exécuté. Alors, nous allons continuer. Et si les greffes arrivent sur le lieu, est-ce qu'il y a la loi qui dit qu'on ne peut pas dégreffer l'école? Il y a une loi qui dit que ceux qui école occupés n'ont pas de dégreffer la moitié. Ils ont la procédure morotée. Nous avons tout la loi. Il y a des gens qui loi mais il y a des gens qui loi ezali. À ce moment nous allons voir qu'est-ce que cette loi a dit. L'heure yo komaki sur le lieu. Tu as vu là-bas ma commis école? Oui, c'est un institut complexe scolaire. On a parlé de ONG Vicity. On n'a pas parlé d'école, c'est l'ONG Vicity. L'ONG fait quoi de éviter? L'ONG occupe la parcelle d'autrui. Donc il ne faut pas dire qu'à ata yonde ngozana ndako na yo mutu aye occupé ndako na yo atongi école donc on le laisse pas c'est une école. Non. La loi la loi est dure. Mais c'est la loi. La loi est dure mais c'est la loi. C'est-à-dire droit ya mutu. Ato mati, ato kiti, ato yeliye ba bébé, eza droit ya mutu. C'est ça la loi. Lupango na yo eza lupango na yo ya koki kozwa batuté alobi boya to vanda kuna lokwa bino boza ba veuve to ke ndovanda lupango ne ba kotika biso parce que eza lupango na yo. Non, la loi ne dit pas ça. La loi dit la procédure suit son cours normal. Tango kokoma na momo ya ko exécuter ba kotuna te to na momani ni ya mbula ya ilanga ya neige et na momo il faut ko kende ko exécuter. Et ceux qui te commis les lots na ba niveau à 20 ans ya kozela, c'est parce que de l'autre côté il y avait des dilatoires. La yebisa ki yo tiao. Document boye nango. Ko bimisa bilo repas na bango, ça document lutendele. Mais bine boye na mbudi. Oui, ba reconnaître général Boteti. Asana mapango, asana ba concession minene na mboko na biso Congo. Mais na lutendele. Na ngambo bine boye te. Document oyo boza nango na ba dispositif mapango ba kotanga ezo bimakuna na ngambo. Merci, dosimbisi yo ba jugement. Tanga ba adresse na bango eza wana contre qui aza wapi et tango basala ki appel basala ki yango na parcelle nini et wapi actori nkumbi probation tango bango baza ko alléguer balobi eza na lutendelele soki tondelele ils n'ont qu'à démontrer cela mais procédure là qui c'est que depuis to bandina bango on parle de la même concession place yo bango bakutaki eza déjà
clôturer morcelé clôturer na ba moellon. C'est ça Lupango. Parce que ceux qui est là qui yangote il faut ya juge. Tolongwe na juge et que pas juge à cour d'appel. Tolongwe na cour d'appel et que pas ensemble ba juge nyo surtout ba vanana ba inspecteur na inspectorat et puis enfin to se retrouver na présidence de la République parce que tikana yebisa yo. Biloko monsieur zo ça o ezamo ma trafic d'influence o ezama malamu mingité. Auto lingité. Parce que le problème c'est que même le président de la République, même yo journaliste, même Ngai, personne n'est au-dessus de la loi. Et que donc lorsque l'on rend un jugement, on les a rendu na combo ya président, à koki ye konyatangote parce que yé moko tango ko président de la République à samba qui devant ba justice. Donc à l'état qui na justice. C'est-à-dire à koki kokende na place oyo eza ya yete, alo bangai lokola mokonzi bobengisi bana ozongisa bana wana. Te. La loi est autorisée yete. La loi est donc et koki wana même pas. Bino bozaka batema yele mingi. Na kati émission na ngai. Na lobaki boyi. Soki ba général oyo ko respecter ba kota kata iso mboka oyo. Général boko tanga kombo wana asakati. Asa parmi bato yo ba constater ki peuple mingi oyo etali révolution. Magé obuta lobaki meilleur ba na kosala boyi te ifila sala boyi o peuple nga sepela. Ezala mosusu na bisaki bino aboya e ko lesa mbonga ba nouveau zaï na ba kisangani kuna. Oyebi na tanga ba kombo na bango. Na tanga général Ingila, na tanga général Buteti. Na tanga bango pambate. Maintenant, combo na ko bana makambo bino ba maître pour que ba claircir ba dossier bien. Boye bise bandeko. Ce qui bandeko basina na tort, to basina défaut. Le pango na bino boye bo bimisi biloko ba libanda. Mais boni tango basina musu ba yak inte musu bo kima ba militaire ba yak na bino ba kima ki bonani. Ce qui bozaki na raison ya solo. Pona nini bakamata ki ba kideki na bango. Pona nini ba o abine musu ba bandeki ba. Merci. Oza omoni soko oza ko alege ba faire. Il faut oyebe loko ni ozoloba. Biso yena militaire te. Ok? Greffe et exécution ezaki accompagné naba policier pour ba assister yena mission akende kinango. Asali yango calmement et l'équipe calmement esili. Bana kisabiso bato bakangi bango po na yoka ki moko alobi bakangi 6 bana auditorat. Bana kisabango so bakangi bango. Parce que moko à s'en prendre même na général Kassongo. Je ne suis pas l'avocat du général Kassongo. Moussou Sabimi à s'en prendre même na ministre Bakonga, na Kolongolé Bakonga. Je ne suis pas l'avocat de Bakongo Bakonga Koloba. Mais tango ye oye Koloba Makambu. Talaka ibandeliti suka. Biso to koye bisa bango te ke bino bwana raison tete. Justice ne mutoye bisi bango. Na ba document ndenge osimbi elobi. Tango na sali 20 ans ya ko étudier dossier yo. Eza ya binote. Utendele loba oloba. Opesa ba preuve. Boya nango. Mais tango bozo sa ba jugement, tango bazo sa na ba appel, tango bazo sa na ba tierce opposition. Na kombo nini? Ya adresse au tout ko de gepi. C'est-à-dire quand on est conscient, on dit on ne peut pas se faire prévaloir de ta propre turpitude. C'est-à-dire turpitude na yo, buzo banayo et puis oye ko banango, maman Denise talela biso likambo. Maman Denise a yebi loi ko le quand même yo muto loba. Na vandi na mabele na lesa kabana nga oui, mais ça là est loko légalement. ONG ana makokiti ba terrain zangite azwa kaba fond e utaka yer magrazo ko sabi ya ofele etc asomba terrain oya ye akozala nango ba ko exonérer ekuta kozwa terrain oui. Mais quand à dire que lupango wana bisoto yaka liboso to pesi o mikanda oneza ya 1000 asombi na 83 certificat na ye ya 1997 c'est-à-dire 14 ans après. Mais pour nani té, yande ko dakeba mettre. Na moi mituna na kutuna yo. Na iba muri bande ko tuba ko loba papa wa lobi, mama o ya lobi. Ba tumi sa to ba lobi bango ba douane so ba lobi wana. Ozo reconnaître nani si bo samba na ye. Fara bo discuter na ye, tout en étant à parquet pour la dossier à le pas on a dit. Là monsieur Ngangula de Samana. Na premier degré, dina deuxième degré. Na rien na la question. Monsieur Ngangula a ça l'appel contre le jugement. Et le premier jugement va signifier qu'il y a un deuxième arrêt à qui signifie. Quand M. Ngangula a ça qui tire sa position, a présenté au jugement tire sa position, ça a été rejeté. Quand M. Ngangula a ça qui deuxième tire sa position, ça a été rejeté. Tout ça m'a dit sur la ONG, VCD1.
représenté par M. Gaston Tilimbi. Na premier degré, na deuxième degré, bâtir sa opposition Nyon Sona Yazaki Nakati. Et M. Tilimbi Nangangula, ce sont eux qui ont écrit na inspectorat pour un dossier et a demandé en communication. D'être dans la Nangola Kanda et M. Gaston Tilimbi. Mais Madame Wanazoloba, tout ça m'a été. Elle demande en communication dossier judiciaire. RCA 24, c'est ça. Voilà. Donc, Madame Wana, tout ça m'a été. La première fois que Madame est dans le cabinet, il y a directeur adjoint, il y a président de la République. La dame s'est plainte, prétendument que général n'a pas de l'école, il a déguerpé l'école. Nous sommes arrivés dans la directeur du cabinet adjoint chef de l'État. Tout ça, tu expliquer, tu présenter les documents à Bissot. Bon, il a parlé ce qu'il pouvait parler, mais nous savons seulement que Yé n'a pas pouvoir de changer une décision judiciaire. Ok, bah quand on l'a dit, on a Bissot Sikoyo. Message ni fort. Est-ce que nous avons un maître? La ligne maître répond de Ngaï. Maître, donc on simba na Bissot Misatu Sikoyo. Donc il y a une petite site pour le côté. Aussi de la site, on simba na Bissot Misatu. Inde tina site, to côté tina kata site. Tout ça tout ça dans l'image. Musala nangeza te masimba na journaliste inde na kota na site te. Musala nangeza li na kende na ba institution oeza mais destiné na samba ba institution wana judiciaire ba kata bazongisa likambo. Musala nanga yangwana après et comme il lupango général. Mais tika na répondre on eloko moko. Au monde général Boutetu outa ikolobawa. Il a rendu des loyaux services à la nation congolaise. C'est-à-dire, à Banda, Moussala Naye, a occupé ma fonction moko ya minene sans asa le loko moko preuve. Tango afde la kota kiawa. Oyebi ke ba généraux mingi bazaki kiawa. Atikala kiawa parce que même Mouzé a reconnu que Owana c'est un homme de droit, un homme yassem. C'est-à-dire, tango bimi la télévision, sans investigation de votre part, sans qu'on quitte sur place, sans qu'on tourne, qu'est-ce qu'il y a? Au bandi qu'on diffamé, au bandi qu'on finga. Pour jeter au propre na honneur et à mutu. Mama wana. Na oye ko tanga lobi aza notable ya quartier. Bo fingi mutoyo jamais na histoire la République. Atikala ko tanga makomo na ndenge wana. Honneur neke wapi. Bakomi ko benga ye Belgique, France, nini ke papa, to yebi yo qu'est-ce qui se passe? Pas na bano yo komi nango. Tout ça parce que muto ya yebi que na désespoir à cause jugement c'est katami sili aza sunelo ko musute na lekana la télévision. Mais ouye ki na télévision ayebi sa ki binoteke ba uta ki na présidence de la République. Ce qui présidence de la République ezaki batulo kwa bango ndenge batelema kana babia to yo kibino babengane kol to kendo kota. Si baninga ki ba kendo kota. Pourquoi ba sali ngote? Po ba yebi ke tango mobeko déjà jugement bimi to ko sala te. Yango ba kende kite. Otanga ki batangi comme balobi to kenda ke pas ministre te to le ka ki ba répondre biso te balobi bango baza administration. Oui. Na confirmer yango bango ba ko sa eloko te parce que biso tout c'est jugement mutesu kisaka. Alors nabilo konyoso ba imputation nyonso leki wana ba salir image ba salir honneur mutu abima na mérita honoraria na kati ya musala na ye et jusqu'à ko jeter au propre dans dernière minute. Alors que ça lupango na ye pas kia botoli lupango ne o azongo na suer à front au jugement reconnaître ye après 20 ans ya procédure. Mais ba ye koloba maman Denis installé la biso. Je suis désolé mais à kosimba ba droit na ye a ko porter plainte ko kitate na biso eza biso na maman on a to ko se retrouver na tribunal. Pour confrère nga bito sambata na yete. Je na bango eza nini soki oyo ba gagner abimisi mutu mususu abimi ties opposition copropriétaire soki obosisi na oyo abimisi mususu ye ayebisa bino asamba wapi akenda wapi mais afingi mutu ya yebi ata yete amona yata na misute. Bon mama ba maître ba lobby nyonso esengelaki ba lobo ba pesi makanisi na bango ba talisi ba point émission nini ba ndeko ba débordaki ba comprendaki munene ya général Odetite ba lobby nini oyo ba maître ba lobby oyo zama bakisa na kati émission tout ça. Merci papa Didier. Naza eloko mona ina bakisa. Par rapport ya maman moko alekaki wana
madame moko alekaki wana na émission alobi que maman promotrice ya école wana complexe scolaire maman promotrice oyo alobi que oye asi asamba na général Boteti alors que maman wana na ame conscience ayebi ka samba na général Boteti te alobi que asamba na général Boteti et puis maman wana abakisi que général Boteti banda epoka Mobutu abotolaka batu mapango nga na yebite soki général Boteti abotola lopango ya maman ya madame wana na yebite. En tout cas, c'est la première fois, même bateau, baby général Boteti, au balanda, qui ont moni ba réaction, ba kamui. Alors que général Boteti a boto la mapango bateau. Général Boteti a dit que boto le pan a monté, a réclamé de l'upan, on a eza droit naïe. Ce qui va démolir, parce que on va construire et pas moutou. Ce qu'on construit et pas moutou, on construit pour autrui. Le quoi hier, Azan a besoin en monter en wana, n'andenge ba ni jugement bimi qui va démolir, on va démolir. Général Boteti, maman, très bien, maman, n'a pas balé. Maman, n'a pas fait que basambata na mon côté ba avocat conseil ya général Boteti bango basamba na mama wana te bango bazaki lelo bosambi na oyo lobi mususu abimi ko propriétaire po ba mema procédure mulai kabenda singa po ba benda singa et puis trafic d'influence ce qui général Boteti azaki muta trafic d'influence dossier au kozo 20 ans te ko wumi la boyete les bazolo baba mo ba pesa ka ba mo ba ebi trafic d'influence c'est loni trafic d'influence makambo bazaki nango kala o mama Olive Tela biso makamba ni baye nango siko mbalo ekosimba te po mbalo le peuple d'abord quand on dit le peuple d'abord papa Boteti général Boteti pas le peuple d'abord peuple exact ba bazo mona ka peuple exact ce que c'est pe na likamutende komi peuple non même si oza na droit na yo o réclamer oza peuple exact a te que mutu a sepeli na yete o lamuki kaka boye o sombi mabe mutu a tekeli bino azoyeba na te o lieu bolanda mutu a tekelangi bino bozo landa kololo pango. En tout cas, batika koleka na ba télévision pour na koloba n'importe quoi pour na ko salir bato. Bango mo na conscience na mo ba yebi ke basamba na général Boteti et puis ba yebi ke général Boteti a boté la bato ma bango papa Didier na sepela en émission na makasi. Atane ngo sala ke émission na bango na sepela ki makasi parce que eza droit na bango so ba moni selon bango baza lésé ba ko solola na yo. Mais leur bazo solo il faut ba lo ba makamba solo. Et là, on a qui déjà dans aussi au booking à ma colère, on a dit que Oyo Kakalito et Mokoto Oyo Kaka, Lito et Mibali. Mais là, on a qui sur les lieux, on a qui va commis que tribunal TGI de Moutou est exécuté. Bah comment qui était que général Boteti Moutou est exécuté. Bah commis bien le tribunal donc pour bah exécuter donc présidence et Yebi Makambouana. Bah exécuter ka président Aza au courant Makamwana Yebi que basali ou bazon sibo. Donc c'est pas la peine batamboula. Bah on est basol ka trafic d'influence. Bah moni que so simbate ba le kabo simbité. Ba comme kotanga na bateau ba baza concerné te na dossier. So bo ke na kambo kendaka. Oza te bo comme ko ba mélanger makambo. Ba l'équipe boye ba songi sibo ba comme ko mélanger makambo. OK, tout ça on va mettre sur ça moi moké mettre émission et deux années ngomamiti. Lingi opesa moi maya suka émission oyo ngana tunaki bango bien. Est-ce que makambo koloba eza mwana ya général. Do général alobi na général oyoki makambo ngana loba na katiso aza moto yo yebi esalaki nga pasi te batenga ki kongo ya mwana esombi na makambo ya mapango na ya mabelo bango balobi mapango na biso na ngambo ne webi pango na biso isa place wana est-ce que net ba congolais ba kolanda biso ni part et d'autre message ni mbela ni fort ko pesa na bandeko wana po baza bona ba na bisiko po baza na mikila po ba na biso bana banini ya suka usana ngo na kupesa mais comme vous savez avocat bolinga te botinda ka bato ka pe na jugement o na parquet o ebi kuna ne obisa ba lo ebele mais to lo ka pe kimia na mboka na biso Congo e pa iwana o baza ba bandeko na bino yo za avocat za congolais o baza ba congolais école ils ont ba na biso ba congolais ils ont na kati ya Congo kimia message ni malamu ko pesa na ba na biso pour na site wana. D'abord, merci Nazo Bandana. La place de Soukissima. Tous les avocats, tous les conseillers. Le dossier est banni de jugement depuis 2005. Donc c'est pour dire que le général Azam Moutouya Bouloté, c'est un monsieur respectueux. Et à l'année procédure normale. Nous avons saisi le tribunal de suivre le jugement. Mais je vous dis qu'à un moment, l'avocat Ngangula avait tenté il y a contacté Bissou pour un arrangement à l'amiable. Mais à un certain moment, Batounaye, Baboyaki arrangement à l'amiable.
avocat là a boyi pour continuer le dossier. A faire voir à ma client que non, vous m'avez consulté pour qu'elle a contacté l'avocat général pour qu'elle ait arrangé la situation à l'amiable. Comme vous avez refusé, n'a pas sous conseil n'a pas. Donc ma place à Souka pour tout le monde avocat, est-ce qu'on ne peut pas conseiller les gens? Donc voilà, il y avait un confrère qui avait fait ce travail là. Mais à côté de moi, le général a la dit dossier normal. Donc il faut pas que les générales non. Quelqu'un a reçu, normalement il a acheté. À la procédure normale. Ce n'est pas à nous, c'est aux avocats de l'autre partie. Est-ce que bino beaucoup conseiller famille wana te et place to komi il faut ça la besoin d'école avant de école maman tane de beaucoup procéder et ça la kaboyer école oyo ata ba nanga pour batanga karte mais bana ba kotanga wa eza bana bandeko na ngai et ba frère na ngai ba noko na ngai ba koko na ngai na lingite makambo esalama tango bana ba kotanga to sala boyer pour aider makambo le kana kimi le kaka te mettre arranger le bien avec pour école les avant. L'heure de commune à présidence, il était la cabinet adjoint à Mébiso. Il a posé le problème de l'école. L'ABCA, le général a disposé. C'est-à-dire, maman Oyo qui prétend être promotrice de l'école, il y a tout qu'on fasse un arrangement à l'amiable de l'école. Nous, on attendait, maman n'a y été. Il s'est forcé. Il y a un avocat, il y a un conseiller, il y a un place à l'avocat. Il y a un avocat, il y a un avocat, il y a un conseiller. Pour vivre, il y a un dossier d'engezali, un jugement d'engezali, il y a un rien d'engezali. Les alliés ne peuvent pas avoir conseil. S'ils estiment que le conseil va continuer la procédure d'engezali, mais biso à côté de biso, nous étions ouverts parce que à l'époque nous avions déjà reçu la lettre il y a un avocat Yangango qui sollicitait un arrangement à la mienne. Ngangou la ngoza nani, Ngangou les années nani. Pour la battre na Ngangou la se présente, Ngangou les années. D'abord maman Lobaki. Moi c'est un Lobaki, tout ça ma maman on a été, tu es bien tout mon négara. Ngangou la nani. Papa moi Lobaki wan. Ouais, c'est un certificat. Voilà. Yene Ngangou. Tout ça naie depuis grande instance, cour d'appel, n'a pas tierce opposition ni ce les cas il y a zakati. Et maintenant a utilisé pour tout le monde naie parce que le certificat d'agrément ils ont comme il y a moi naie ils ont zakati. A utilisé pour moi ne pas salir tierce opposition. Mais bango il faut pas y baquer tierce opposition et suspendre l'exécution du jugement. Attends ça tierce opposition, le jugement doit être exécuté. Mais bango bazan moi confusion là, il croit que du fait de continuer au tribunal la tierce opposition, c'est-à-dire on doit surseoir l'exécution. Non. Il faut continuer l'exécution. Bah pourquoi on va y aller que tierce opposition suspend l'exécution. OK, maître très bien Souka, deux années on a message ni à Souka ici. On peut ça ma comme tout ba on a biso siko da toza boui. Ma comme on a biso la Kinshasa, ni bande ya mboka Congo. Ma biso ba zaki lésé. Na makambo le na mboka na biso ne tout ça qui émission. Maintenant ko senga ba Congolais bo la calme. Hein? L'air n'est solité. Tout si mana ba moko mboka na biso ki mettre message fort des gens c'est ma Congolais nyonso. Ba ko landa biso ba kanisa ki que général Boketi a été cité pour na makambo ile kaka ya ezangati na oyo. OK, général Boketi aza na bonne droit, aza na droiti akolanda mibeko ya mboka Kongo. Message à liboso ezali mutu nyonso abanga mibeko ya mboka Kongo. Wana message à liboso. Message à mibale ezali mutu nyonso a respecter droit et à propriété à autrui. Message à misatu na bato yo batutana ki mutema. Parce que ezana bana bakokolo ya général oyo babengi na bamboka ebele pona koloba mais qu'est-ce qui se passe honneur ya koko honneur na biso na ebisi bango na lobi o nyonso elekaki eza juste ba penser ya bango moko babandai koloba wana rien de bon parce que général n'agit que après mibeko et na tango oyo agir na ba document nyonso tolakisi wana jugement eza lelo na oyo bengaka revêtu de la force la chose jugée, c'est-à-dire ce qui na TGI bamonaki ke tokomi nanu pembeni te ako exécuter donc anisi greffier divisionnaire a instruire greffier titulaire ba instruire ba benga ba police ba kita ko exécuter elinga ke sali mate ce qui ba exécuter c'est parce que ba yebi ke za bongo yango naza koloba je lance un appel na ba autorité ya mboka na biso
que recours mingi bato basala ki pa na bango ya talelanga likambo oyo monelanga likambo oyo basala kakeba na ndenge bakotelaka parce que tango tokomi na présidence ya république fort heureusement ke baoyo kuna pe bayebi mibeko balobi te est-ce que général akoyi kosolola na bango te soki balobaki boye parce que bayebi ke jugement eza wana eza makasi mingi mais soki bazalaka baoyo ya baokite trafic d'influence baoyo ya botia nde baza likolo ya mibeko alors que mutu moko akoza mikolo ya mibeko te. Bref, général Boteti Koke Ankanga aza le seul tel que reconnu na kati ya jugement propriétaire ya esika wana, c'est-à-dire sokwa mukolo eloko obuka te oteka te yonde mukolo nango mutu alibanda ya koyebi sote ke obuki ekole nanga ekole na ye kuna te parce que zanda kwa mutu. Bref, toto samibe kwa mboko. Merci bandeko balandi ya tokomu wapi boko mona ngana ba buku no ngapa ya mutu ba buku yango bandeko na ngai bino bo fanda na bandaku bolo bobenga biso na ba téléphone papa okoloba te papa toko kufa papa toko zikawa ba document na zui ba ba conseiller juridique ya général Boteti yango ba document identique authentique banda jeunesse alikam ti moi mwalelo ti ba gei ko debe ko bimisa bandeko wana na lopango oyo ya ye général mikanda yango ya liboso yo peso ko monike oza mikanda oyo mususu yo za nango oyo za toi de réponse bandeko parce que moi yo bimisa yo ezate yo za na certificat kala ba bimisi na 1995 abimisi mikanda pe yango oyo oyo kinenge balobi awa général Boteti azalaki cité na bandeko oyo ngana yambaki na émission balobi ete azu esika na bango ba conseiller juridique na ye comme mesano toliaka mutu ya ngulu ya ntoyi moko te baye balobi makambo ebandi kala ebandi lelo te même bandeko bakosala émission wana basombi problème na problème donc ezo de likambo ngana lembi ndenge na kufa na bite na okufanga moko te ndeko yaka na ye okosa ndeko na ngai comme biso ba congolais to bonga na biso na biso te okosa ba konde na sima ndeko na ngai congolais lupango eza ngai pesa nga misolo na kufeli mona soma lupango oko sobi problème makambo ezo sala na mbudi e bandi lelo te bandeko be na kisa ba victime bandeko na ngai soko boko luka bandeko yo ngapune ko sola bi ma mero ba mettre bobongisa bosola mais to na besoin ya kimia na mboka biso ko kota to lingi susu makambo ezaki kalate ya ba justice na téléphone abatu kubenga kabatu ernyo su lo ba makambo ya solo lupango ya bato sombaki ya moyibi lo bake na sombaki lupango ya moyibi ya bato tika te kimia nzambi ezala